So le toza bato tamboli moka o tamboli bo bali ke référence na mwana Simba na mwana Lombe to fingise poignet to abama be pas tout to loba. Comment c'est possible? On joue pas on joue en SB. Si on joue en SB moi on joue na pas Bellevue ezati. Maman babakuk so avandisi babakuk na ye bambwa wana bafinga Lombe so avandisi bango ba otika. Président za la passe dans son vandi la présence sur l'année au sentir que on a azat tellement humilié la façon dont pas possible. Yaya si la bisa lubikam en tout cas biso to lo ba nyonso to lo bana biso nyonso mais peut-être kuna ba otika te caméra au micro ya mira et appena posa no lo bakeno isili tata za muto ya bela diamba tata za muto asubaka na mbeto bomba bolungu na ye. Pourquoi? Parce que yom ta botio muto akumisa lelo sila et muto zo lekalo na TV pour afina pesa Lombe afina asila ata lobi bongo alobe pe na ko parce que papa na papa azana mwana na emo pa lingaka e pointe poto pe bokeba tona ba relation pe na poto ko na pe lukisa bino pe mama boko mo beta na ko ba combattant. On a posé une question mon pote. Lelo bo fingi poser Lombe. Pourquoi est commis que pasteur Mayata a sokola mabo? Oui, par exemple, le 30 juin, tout va s'arrêter. Tout va s'arrêter. La groupe Simba, Maramozoya, et Belé, point d'interrogation. 30 juin, tout s'arrête. Il y a un peu de mouvement dans le groupe Simba, il va s'arrêter le 30 juin. Alors, suspendre ici, la suspendre ici, le groupe Simba, il y a un groupe élevé. Dans un vrai péché, alors, pour aller ici. Dans un famille du pote, pour aller à Belgique. Et Baba Coupe, tu vas dire film. Oui. Il y a eu fait les TV à l'oba. Tant le président benga kabana na ye bazo ya bango. Il faut les canal TV aya kolobake na oto vendre ça intel o pona pesa bango conseil. Neri ya tatou aboti. On akanda. Ce qui personnalité tatou aboti. Et comme na balabala cela veut dire yo muto binisiam. Et là quand les galérés za makamba ba couleur, za ba garçon ba simba ba sac ya ba maman wana. Oh si mais ça qui pas pesa rôle. Parce que ça qui pas pesa. Ba tori ba garçon te da ba maman. Ouais, si mais ba sac. Le bateau bayoka pas signé boyeli basaka fufu c'est ba kufa kwa olia. Encore plus siko beaucoup na kanda bo lia. Olia siko na nenga nkoda to ko soka ya mwana étouffé. Bino ba mwa o bofu na président Lombe ba mwa na ba nyama ona biso to fancy bino bongo to fancy ka bino biso libo fancy ba tika kombo Lombe amunga atata batu asa mo banya batu fait très attention. Ce qui est pays azo sala rote c'est que a se peut là-bas finira nani président na ye ba longo ici la na Simba des présidents lobby retirer batouana nyonso. Bonongo ici là, si que si la suspendé à Longwe. Ce que c'est qu'il y a Longwe, problème pas. Alors que ici il y a une répétition. Dieu, na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko, c'est pour ça que lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone à Bisso pour na bateau balingi ba contacter Bisso pour na ba détail mon sousou. Ils a plus 243 89 72 32 229. Groupe Simba pour le moment, bah tout ça va mais
baza na malheur bazolela po bafingi papa na bango yango babi tour oyo bakoloba preso bapekisa bana na bango baloba me namoni tour oyo babenga babi na kiamfu yaka to akosoloba message nini okopesa mpona makambo ezoleka na réseau sociaux mpona président na bino elobi surtout ozali chef kiamfu mwana mama bamoni bato misusu na vie soki toyebaka lobi na bango ya basalisa bango soki toyebaka lobi ya moto mosusu ya bato misusu ya basalisa bango aba o asa ebele lokoloba ya bien omoni soki bato ebele soki toba lobi na bango kozala boye mpe basalisa bango mpe basunga bango te mais eza na vie eza mbaza juste eza mbaza juste un jour tozalaka na se na moyo un jour bato ebele oluka plaisir nanga bato ebele nasi oye na rien otravaille bien ke makambo ekomi mpona papa na biso mais tobeselebre te totravaille moni répétition totravaille ngai naya nasengeli eloko moko na bandi na sila sala ndenge basalela yo irsile sala ndenge basalela yo belle-fille sala ndenge basalela le bon point. Vous foutez bâti le bon, c'est ça. Je suis pas bon. Bon, on va y aller. Bassa la nègre bassa la main. Ceux qui bassent le boulam, ils peuvent ça boulam. Ceux qui bassent le mabé, ça la main. Mais je ne pense pas que le mission nios ne nous a. Et le même moi mort est oué à ça la main. Mission nios. Na ba ine au tout à ndako. Amaya. Nyango. Baniota. Baleya, baza ebele bakasi, bapele, ebele bamuya. Baza depuis ça. Pourquoi J'attends que vous ayez la reconnaissance pour un giro porté par le président Lombe. Mais Lombe d'abord dans le maître. À ça quelqu'un a beaucoup. À ça quelqu'un a respecté. En dehors de la biso urbane, biso bactère, il a sa famille. Il a son foyer. Il a moi né Bob, maître Bob. Papa na yé bazo ko film na yebo parce que bande ba c'est plaqué ata biso ba elomene ngazana azana charge ya ba communauté suku nyoso eza mutu ezali sans souci lelo ndenge nzamba joyer charge ya ba suku tout est c'est quelqu'un de biso ba suku oyo aza pona biso aza bena prêtre siko tant que vandi ba suku ba vandi ba ko ndeko na bango moko boye bazo ko finga na bato moko boye na ko pesa exemple moko toza na ndako na lupango tovandi ovanda boye balabala oyo olegala te oyo elandi papa na ndako bazofilma na bande lisusu na lupango tovandi na ndako na biso toza na bavoisin na lupango wana na porte za molili mais balabala oyo kutu olegaka te mais balabala oyo elandi bazokofilma papa na bino sikoyo yo mwana ozalaka na ndako wana bazo kofinye bacamarade na yo baleki na yo bamasa na yo ntango oza kogénéraliser po toyebi ke bakuku nde mutu balobi makambo wana ezaka bango te makambo wana babobanga biso tokoki kobanga mutu mokotobanga olakisa mosapi ozogénéraliser likambo sila sala nde basalela yo belle-fille sala nde basalela yo ici sala nde basalela yo ok merci je pense que oiti kolanda bapropos baninga balobi mona eza nini par rapport makambo ezoleka na réseau sociaux mpona président Lombe ah ouais dans ma défense hein nous sommes dans l'obligation de protéger père donc tu salis l'émission bah c'est tout celui qui se sent piqué connaît l'affaire des fois papa te mon groupe Simba ils ont maman na biso groupe Simba a maman na biso ok et papa na biso dans Lombe andaka tata caméra ba tango bandako suba ndako tata tango bandako melamai ndako tata bomba que parce qu'azali na bolingo tu comprends tata na tangisi biso classe tango tangisi biso classe na mutabimi akozwa mapapu na ye ça veut dire que mutu doit responsable na point na ye donc so toza 10 ans ngoto apemene Lombe donc tout le monde m'a bien été en motozali. Ok. Ouais. Oui, tu connais quand même sortie médiatique qui a passé de la foi. Il a totalement raison. Par rapport hein? Par rapport à ce qu'il a dit. Par rapport à ma grande pasteur de la foi, le gars a la raison.
Ce qui se passe aujourd'hui, et ça m'a kala. Ma polémique, où est la JB Mbagania dans vie. C'est mon peu bandara et sobena saïsa. Mais si quoi polémique, il y a la tenté. Parce que cette polémique, il y a une attente, pas Bomaïna. Tu vois? Pas Bomaïna. Parce que moi, je pense que ce qui université roi Inès Ali, cela veut dire que l'artiste est dans la couleur. Comment c'est possible? Au joueur en SB, si on joue en SB, moi, je joue pas Bellevue, les athées. Si on joue pas Bellevue, moi, je joue pas si les athées. Parce qu'il y a un ça, Batalo, vous avez deux autres élèves. Tant que tu as classe à temps, il a eu diplôme à graduer à la licence. Si on ne joue pas Bellevue, moi, je ne joue pas si les athées. Si on joue à Bellevue, on joue si Bellevue à Bellevue, on ne joue pas dans Babakou, on joue. Si on va pêcher à Bossa, on va pêcher à Bokendwa. Ou va RDT à Roger Bokendwa. Les artistes n'ont pas de couleur. Soit artiste a comme la couleur comme ma baie. Tu comprends? Et là, quand on les galères, ils ont ma couleur. Ils ont ma garçon, il y a ma maman. Alors, si Mélosa, il ne peut pas passer rôle. Si Mélosa, il peut pas passer rôle. Il va garçon, il va maman. Si Mélosa, on la met, il ne peut pas passer rôle. Ce qu'on met, on va former déjà. Si on a comme un film, si on a pensé à l'hôtel, on a bien l'hôtel. On a bien à 23h, que ça n'a pas. Chez moi, ça ne passe pas. Parce que le bas a rendu mon atelier. Format mission de mon atelier. Au moins, on a 15 jours, j'ai fait ça. La sim de Déborah Sac. Parce qu'elles ont comme un film. Au moins, on a 15 jours. La sim de Roger Sani. Parce que comme la Kanda. Et ça, on est à tatou à Boti. Ce qui personnalité à tatou à Boti. Et comme la balabala, cela veut dire Yom Tobiniciam. Bolumbo à tatou à Bomba. C'est dans la Bible. Même si ton père va t'aller dans Tata Zamuto la Diamba. Tata Zamuto a Subara Nambeto. Bomba Bolumuna. Pourquoi? Parce que yom ta botio, ta baneko que nous le mbongo. Aucune classe, autant là, oui, ma maman on a été Bolumba Tata Bomba. Ok, merci. Merci. Ouais, comment on va ça? Non, nous sommes unis dans le groupe Simba, nous sommes unis. Ah, okay. Nous sommes là. Je pense que. Oh, Kendakei. Oh, Kendakei. Merci beaucoup. Babi, oh, Kendakei. Oh, Tikali. Ça dit beaucoup, hein. Ça dit beaucoup. Oh, Kendakei. Oh, Tikala. Atikali. Nous sommes les qui y ont ce qu'on a dit, il y a un gardien, le chargeur. Il y a un petit chargeur. Vous avez un mot dit? D'abord. Les gars, c'est Yaka. Ok. Non, ce n'est pas pour rien, Baloba, le linge sale, c'est la bonne famille. Je crois que ça a été déjà fait parce que papa, en tant que papa, on a besoin de t'habiller publiquement. Aïe, ça va tout calmer. Na bega ki moi na X, na Y, pour bayokana. Ouais. C'est pareil que papa pe ayaki, nanda kulisusu po ayisa libota mobimba. Na benzi bino matoi. Libanda na boyi boloba. Boyoka ya malamu boyoka ya mabe, mais on doit aussi savoir que c'est vrai que les parents babotaka bana babotaka mwana babotaka mutema mwana te. Si à la fin moi on a décidé que abimisa mutema o yazaki nango po boye bango. Ata bolobi, ça va changer quoi? Au moninga na loba toujours public oyoyo bazalaka ba ami ennemi, c'est-à-dire un moment bakoki ko élever yo si haut, un moment bakoki ko élever yo si bas. OK. Mais il ne faut pas oublier que Bayere Nabi se faut garder à Kango. Il y a un musicien qui a dit dans l'entourage, je préfère un ennemi qu'un traître. Pourquoi? Parce que traître, Azanayo, Mazobo Mayo. Mais un ennemi, c'est pour dire que notre frère Ferradi, Talasima, Zonga montre. Ça dit beaucoup, on n'a pas besoin de tout ça de la polémique, oh, bavani saki gauche, bavani saki droite. Moi, je dis toujours, avoir un père comme Elombe, savoir, savoir na vie, oh, yo beaucoup qui qu'on négligé. Il y a le quoi balobaka munoko ya mukolo et lumbaka solo me bimsa makama malam. Il bénit toujours ses enfants. Il dit toujours na biso abi bino boza ba première fanatique na bino banananga. Oye ba ko jouer, oye baté, oza la faible. Pourquoi ça la kango? Parce que azana posa to exceller. Ana posa te que to vana na kata ba distraction. Bon ba lingi distraction, bon continuer. Moi j'encourage ba fan ya ba ndeko na biso o ba sala bongo. Ngana osenga bino. Au moins, moto bo pelisi, bo bakisa go makasi, mais bo se rendre compte de makambo sala. Pour lobby, l'avenir nous dira quoi? Les combats, on les bat pas comme ça.
Tous on a besoin que na lakisa bokasi nanga il faut na créer le comment ce n'est pas aussi bien. Il faut total que nous tous blessés banani. Lobi tous en aposa na bangote. Le boko oyo epesa o mai. Bah c'est la grosse salité. C'est pas bien. Réfléchissez moi Nicolo, toi Nicolo et puis bino batibozo loba. Je vous encourage de parler encore plus. Mais boye ba papa tikala ka papa. Ana besoin te yo epsa bino ke ngani na zaboye. Na epsa ki ba nanga X, na epsa ba nanga Y. Et puis ba na pe ba yebi papa na bango malamu. Réfléchissez. Ngana yo ki pasi, ce qui pasteur de la foi a télémi, voyez aloba makambo lobi wana. Ce qui bat baza sage, batu o nyonso ba kenda ki pe kuna baza na sagesse. En tout cas, mon même temps va parler. Mais si vous partez, même devant Dieu, aza quitte. Ce qui s'y écoute, aza comme ça mais aza quitte. Mais bon papa botio. Soit l'obité ce n'est pas trop bien. Réfléchissez. Et puis, chasse, la longue qui est déjà chargée. Merci parce que na longue déjà chargée. Mission na beka lisasi pa mapa mate. Naza un bon soldat, pas bien formé. Soldat malamu o akenaka bitumba ba pese masasi na ye na monduki na ye. Ayebi ke il faut na kena cible. Nana besoin na beta ngona des autres de cible. Sniper parce que au calculer pena musikation. Beta matata samba tbaeba. Et ngana kamikaze. Mais sinon kamikaze ngana bima na moment opportun. Je sors pas inutilement. Bana président bana problème. La monde vraiment non. Bakoma kamikaze kalatea bombarder. Papa malamu oyo azo larguer biso bien. Ayebi ke na moment na ko bimisa lisasi o na moment na ko bimisa lisasi. Biso to ba calibre 12 to ko bima te. Non. Par rapport à ma camion sur les cas. En tout cas, tous allons vraiment en ligne, tout côté YouTube, total à tous les réseaux sociaux. Mais et non moi qu'on a ligne le bakaka, au moins les lots sont liés à ça la mêlée. Comment ça n'a peut-être l'icasa ou serveur au biloroté. OK. Quand ma casa n'est-il là au biloro lié, les lots pour comme na ça la mêlée aux yeux au pasoli yango au tubi yango. En tout cas, makambu oyo biso netinga personnellement nenge kenda et dérangeant moral na makaspe et ça la passe. Si quand tout le monde na biso ba tupende ba finga na YouTube. Ne ba finga ke zongi mais beaucoup misko ne ko toucher et sika o ba touchate. Et le menengazana a papa moko responsable. Et le matangi sa banane biologique o abota bazamba diplôme ba licence et mususu na ba théâtre pe batuba na ngote. Et mususu pe ba chronifoa tinde bazana pe bazana ngote. Mais quand même to singa ka moi respect moi ya mki. So to zana ba éducation déjà bien na ndako to epe na simbe lomba bakise libiso. Donc on a ko lo ba ke le menengaza baza un plus na vie na nga. Na ko ba éducation. Alors surtout les kana TV te poto loba eza poto zanga mambo loba te. To na mambo belé e muso bino kutu bana ngoti. Bobeta masolo mo likolo terre à terre mais biso to na source. To ebi makamnenge bana pe lelo pe toza. Muto contredire ngazate maintenant na tenté ya roleka loba kiboye asala kiboye yango to tika bino bo loba ande bo loba bo kino kande bo ki. Yango turo boye. Bon, toye la raté à mosco bo. Parce que on a pour le raté on a ce qu'on est là qui si faiblesse. Mais biso toye pour to manquer. Pour to regarder na bonne éducation. Bino so bo finga na bino, bo sa ba recherche bo bimisa eza on sa na bino. Biso siko to on attend on ati. Toye quand même ka ko défendre papa oyo lelo biso apesa biso valeur na bisika mo boye. O m suna ngolo bati. OK boye simba ba oyambo avec honneur. Siko comment na yeno modèle à se respectaka. Alinga babuzo bate mais lelo komo na ekomi sali na tala be mission modèle le mba ofingama na yo comme tema passe mais le ko na yemo ka permettre biso te boleka la TV boke koloba to mona rara to vani na biso kimia en tout cas eloko asuka on rokyo loba ngai na mona pasteur de la foi na chair en lela et ça lenga mtema passe. OK. Donc ndenga lela qui vraiment bossa l'effort bo bongisa wana musala nzambi et puis ça n'importe quel musala nzambi te. Aza musala nzambe to boyo kalobi ba biblia ki basala ki boyo aza pasteur de la foi obiso tous les lots respectaka aleli afukami bato belé ba za maudit so boye baté bato belé ba za malédiction mais on est se rendre compte ya marambwana bo continuer bo loba bo sala c'est pas bien famille botana ba bankouk en tout cas bino bato boza vraiment ciblé et là non senga bino bo sambela pona bato na bino Abakouk bo sambela pona mam sisila
famille libota bosambela mpona belle vie. Donc bo éviter vraiment babiloko wana et ça qui to côté. Merci. Groupe Simba et Tomoki, imaginez bateau balobate. Mais bazo benga mira yaka rapide wa pisi toloba. On na yena nga. Na opisa miko pour le baloba. Na gauche nanga azala mwana mama Nzita. Bomo le ba kokani penza. Ma ba baza mu makasi. No la makasi. Na ebi ke ndo ma mefandia. Siku yo sai komi le kana Groupe Simba. Vous avez la bienvenue à Groupe Simba. Encore pour ça qui m'ont amassé, c'est pas bon bien. Parce que est-ce que ici ma joie plus banzonzi nous va jouer donc on a SB na BTV na bon manoka toujours dans la réalité il faut que Caroline tout ça la joie déjà BTV si ma mémoire ne me trahit pas une fois mais si la main sollicite parce que de la fois c'est sorti médiatiquement comme Néni abi à cotation makambi à théâtre qui c'est toi Fouka Mandeli pour ne pas comme balai ou surtout il y a des connaissances belle la patrona Nasila les abakou ndeng bazo film président Lombe ndenge conflit qui ne makasi entre Sila na belle fille au cas où on se l'équipe pour ça un mois dit papa à Makambwana bon Alanda qui pasteur de la foi qui vient sur Alanda qui est comme et surtout ça qui n'a pas si mis pour le cahier que là ma combo ya bandeko la biso ça fait vraiment mal très mal toi ba m'inquiéter hein toi ba m'inquiéter on a un commentaire ébélé on s'est sur ça surtout ébélé puis bazaki sur place donc besoin qui parle là. Donc sur ça, comment on sait le mot commentaire parce que tout a été déjà dit. Déjà dans le baki, donc ouais bon qui est on a promis que tout na yanga yango on a zuko pas du tenga que tout na tsikiye kaka. On a un commentaire régulier ça dit sur ça. Na c'est moi na on denga za na 17 ans déjà. 9 ans. Mon abonnement moi na yo. Bazo finga yo. Yo kuza wana mwana na yo. Aotal bato bibake yo mama isalobe oyoka pasi makasi ok oyoka pasi yo sikoyo oza mwana président Lombe omoni sikoyo ke bino bana Lombe bobiki yo papa bisa linga te toloba mais basanjoli papa na bino na niveau osana te bino bana bino boni kofani nie papa olobani papa olobaki non biso taba complice yo ozotika bato bafinga nga boye ndeni oza complice yo za mwana Lombe mais bino ba Lombe bolobelo te papa la bino atanga zolela et ba ningane ba fani ba osola ba ningana ye a permis ba komo bani Elomba za na bana te to mona Elomba za bana nene bana ba kola bana mbongo bana Lombe ba ko sa fierté na ye mais to kamo bana Lombe ba lo batesi ke bino bozana to ko yo posa silence nous c'est silence on s'en rend compte à toi bête donc pourquoi tu gardes qui silence c'est pour les autres boutons là il y a l'éducation sur tes poteaux pour pas le ba mo de bois bongo les makamba lo ba ba e bana ba ngote ko ba boye bana soux ne ba comprendre o ya rande bongo ba comprendre donc makamba bongo makamba lo ba lo ba ba ngwane za ngoti ne makamba ni ba lo ba ala maîtrise makamba lo ba raté ba yebi makambo bongo ba lo ba raté ba yebi makamba lo ba te boyo basonda banja na bana bandolo ba makambo wana ko na sasu boyo to lo binga ko ko makambo ah voilà moni pesa bongo tinda ko vanda kati mo ebisike tanga kizati ezaka batu batalibana ne ba bango kati batiolaka biso mo de bi to chola donc ki na bongo ah da bi bo bi de bo chola biso mo to yeli o baloba wa des ango kamo muso bo swala o fingelo mo makasi ko salo passe ezala bongo na biswala
mais mon appel mon chavani là tu n'as fini à poser l'homme est-ce que ils sont dès tu me dois avoir fini à poser l'homme pas ma yele elle on finit l'homme ah ma yele la climat paix tout ça va tout ça vraiment va quand on va bailler monter on peut besoin maîtrise non bon on veut besoin maîtrise à vie là bon mobile on peut besoin maîtrise maman éléphant diawa maman ah tu vas comprendre hein maman éléphant diawa non non c'est pas là OK ils allaient délai au bus pas mitraite mon pas somme pas mitraite pour donc la chargeur dans la passe comme on a donc les athées malobana olubani pour na bande ko soit lundi sur tout le monde entier pour pas poser mon accord simba donc ba fan na biso nyonso ya Groupe Simba ba fan pe bande ko na biso soko éduquer déjà fan te bo mwana ndako to bota bana mo surtout mwana nga terrible donc son a maîtrisé était à passer to éduquer ba fan na biso Yaya si la bisa lubekam en tout cas biso to ko loba nyonso to loba na biso nyonso mais peut-être kuna ba otikate caméra au micro ya mira et appena posa no loba kenon ici eza bien David Beckham nga lela suka ojoa bien okindenge balobi ya baleki na yo bandeko na yo babiso ki olobi makambo aussi là merci naya koto na mama welcome ni Malili. Sana koto o mamu noko on tato samlo to nini Mnokoza na maboko. muno ta maboko makambo solobi awa yo basani surtout To ba malgré ça semblant neti ya nzambe. Non ça semble. on ça semblant Ya. na motema makambo eza Te Rachel da lobi omoni be monsieur belé totalaka. Makambo Mira, biso to yebi makambo. Comprendre moi tu vas dire to mais autant on l'a pas camille ba ndi zamanga we mangam to yebi makambo. Jonga lingo sabu Na je faut ça peut là ça peut pour ton papier OK maintenant on va se coller ma tête OK yo le yebi makambo to yebi makambo belé papa tozonga bolo ko na ko yebi makambo belé mais c'est important toute la famille to go zo mama ndako to ya kana no libanda te so to komo ya na makama ndako libanda to komo trahir famille za pour se protéger to ko ba no se livrer te ndeti ngala ye na zuli kambu ya Laetitia Mwamba na ina bwaki en awa na zuli ya Priska na bwaki en awa ezan sens tu comprends pas dans le to go zo makama ndako te to so libanda on sa légion ya nini makambo ya bazin on va finir poser le bec et baila ke bazin et ça problème te ndeti nga kutu pena na moni bazin wana so ezali moko babakisa 3 papa nyonso abota bana na ye po so lobi ya lembi bana na ye bazwa na ye donc président Lombe ti asala na biso o asala na biso ezala un jour allié la biso eza mabeta papa moko te aolinga bota bana ne moko bana wana basombelaka ye eloko te bana wana bapesaka eloko te papa osepela te eza la passe lokola nga babira net nyonso mibale ba to bana lepe na mbongo na lepe na kiko na lepe mibale babali bapesi ba mbongo pia pe ba sentete pepele président Lomba yaki pe na fête ngo ba comédien ba yaki na sepeli ndeti na mona commentaire mo boye balobi président Lomba ni ngoloba te ko bana na basombelaki ba Thompson na basaki ya fufu ekenda penza bongo ya bénédiction faut laisser papa et puis papa na liete simbo zomone ya na batu donc papa na continuer à olia donc bato ba yoka pasi ni boye ni basaki ya fufu se ba kufa kwa olia akwa pe siko bokum na kanda bo lia na lia siko na nenga nkodo to ko soka ya mwana te tufe ay ko soka hivi ndo ba olia uko metufe il faut lia na bibi sabana na ya normal so le loba na simba bazaki te to msupe internet ngeba no sa simba ezaki yo sa te ke simba en forme le roi dit en vogue Simba vogue voilà mais il est au mot que tamboli na réseaux sociaux tout le monde depuis hier que bino batako Simba olongoli sila balongoli ewa tout le monde pas comme rapa pamba bon
yango na oyebi so que bato makambo balobaka na télé bayebi na bango yango te namonaki yango oyo basuspendre sila na groupe Simba omonaki yango est-ce que na Simba basuspendre sila omoni ke bato makambo balobaka bayebi eza kaka te bayebi makambo balobaka te na oyebi so ke biso nde toza boye toyebi makambo me toza nde na tante ya koloba balongoli ye te nde bato baolobo balongoli sila na Simba non eza kaka ke toza na groupe na biso WhatsApp ba comprendre que ça bato mosusu baza pe na Kinshasa mais baosala volonté ya komimonisa na rep te nde président lobi retire bato wana nyonso oyo baza na Kinshasa mais bamonanaka na répétition te mais na kamwe na internet ekomi oyo balongoli sila définitivement na groupe Simba oyo basuspendre sila balongoli ye ngadi makambo toloba toyebi yango te nzambe alimbisa sikoyo natuna question tuna papa biso tabaso basolution nge toluka toloba oyo ebimisa makambo eza kati nayebi bino koya bongo yo po tie likasa likasani kati ngai yoka bino kokomo tia makasa bato balobaka betiza les 30 jours makambo ezo se préparé na kati ya groupe Simba oyo bomo préparé les 30 jours les 30 jours tout va s'arrêter les 30 juin, à Simba, tout va s'arrêter. N'a débat. Secret. Oh, d'organiser sortie. La compte à vous. Sérieux. Les 30, moi la biso quand on les 30 jours on toquer quelque part on va comprendre. Est-ce que yo yebi que na vraiment na la kana téléphone la mukana na mukana ngo na information yo qui pour les 30 jours rien ne ça va la biso boye ba ka les 30 juin tout va s'arrêter na groupe Simba makambo ezo ya ebele point d'interrogation bon merci ça na kati ya répétition groupe Simba mais lo moko oyo etikenga makasi ezali ke qu'est-ce qui se prépare na kati ya groupe Simba le 30 juin tout s'arrête bon wana eza présidentiel eza bakoma na groupe Simba yembe papa atlantisike le 30 juin tout s'arrête ce que le groupe Simba, le 30 juin, tout s'arrête. Il y a un peu de dans le groupe Simba, il va s'arrêter le 30 juin. Et ça dépend, comme dire, groupe Simba, pour te dire que la répétition est déjà publié dans les réseaux sociaux, c'est avant-hier, publié que le groupe Simba, donc, s'il a fait partie de le groupe Simba, on suspend. Peut-être les 30 jours pour annoncer définitivement. Bon, moi je pense que chaque année, groupe Simba, il y a la liste de mots de bactéries qui sont libérées et des bactéries qui sont ceux qui groupe Simba et suspendre actrice ou monde na RDC le voici là en tout cas vous allez verbalement groupe Simba ils ont un bureau, ils ont un secrétaire. Ils ont un membre de la communauté. Ceux qui vont suspendre tout le corps de Sile. Vous allez verbalement. Et c'est le président Elombe pour suspendre Sile. A Otinda Malobana audio. A Otinda Malobana SMS. Non? A suspendre Sile, a suspendre Sile. Groupe Simba, ils ont groupe Elombe. A Sénégal, ils ont monté. Il y a un salaire qui a été ceux qui ont suspendre Sile. Au moment où document moko ozala wana de droit suspendre cela et puis il moko aux informé que va suspendre mais eza na ba rumeur eza ya maman écouta je pense qu'ils a une bonne tête ah bon kokota groupe Simba eza na volonté na biso oye o kokota groupe Simba mais kolongwa mususu peza la volonté à terre yemo asepela longwa mususu mingi eza so eza yombe yemo abengani yo so il y a des panneaux sur la présidence Lombe. Mais il y président Lombe. Bon, il y a le président Lombe, si Lazare a moyen de Bosso, donc il y a un soldat qui est à Makasi. Il y a David Beckham. Il y a un monde entier, mon théâtre, mon Dieu, soit la fan,
ya groupe Simba non sila aza soldat ya Elombe ya makasi au PCP na rôle bonenga pa kolongo ba maseki kutu te yo mo vana il fait mams donc eza nzaka te ko lungula mams na groupe Simba il faut apprendre de recevoir non il faut apprendre de progresser mais groupe Simba eza ya Elombe mais ça passe il faut libérer si la maman pour le lobby la paix va libérer la maman pays mais ça sur l'être makasi ça fille aînée fille aînée mais il y a la mission de bosso mais c'est pour ça qu'il y a des bosso à bandi peut-être comme là ça va miraneti miradian a salé le moué il y a bien dit moi t'es beaucoup affecté par les guignons donc les campus de la rata na bino mouye donc bien les abakou ba fingi présent le mais a comment na génitrice ya groupe ya tout abakou les amis si la première fille ya présent bon place wana na olinga ba yo kanambo abakou eza sila yemoko abakou eza sila yemoko eza pe ba ndeko sila o biso solo na za vrai abakou pour aller casser dans un vrai péché alors pour aller ici dans un famille pota pour aller belle donc bisonde bakolo bandeko wana tu vois bisonde bakolo bango na kena la voler liboso si la fini président lobé hein si la a fini pe groupe Simba na si la baba te wimde si la baba makasi mokolo sila ko se permettre a fini président Elombe biso so ino sila a fini président Elombe autant la télévision vous dans comme avec ambo na biso soki membre moko ya parti politique moko zali mama mo bien dit bamba mona directement président ya parti politique ngala membre groupe Simba. Ceux qui n'ont pas la plateau, dans le bino, je parle au nom du groupe Simba. Donc il y a le groupe Simba qui est Ninga. Mais ceux qui n'ont pas le bino, naza arrêté le groupe Simba bandi koloba. Il y a ceux qui n'ont débordé ba meminga la justice, président le bar sur le mabo. Abana tinda qui rejeté. Pour la mononante je parle au nom du groupe Simba. Dans le bino mais la bino naza arrêté le groupe Simba nazo loba. Mais quand ceux qui n'ont le bino, je parle au nom du groupe Simba. Le groupe Simba est délégué là. Donc, si tu attends, tu vas pour le ballon, comment il y a. Si la personne dit, tu vas combattre mon point d'interrogation, biso, si la personne comprendre. C'est quoi le même si la tchaka na nino na ye, acha na ba de na acha ni muta ko na ye, ya tindi muté. Voilà. Moi ça le dis bien. Avec le montant pour le combo na yé, c'est pour dire quoi? Et ça na ba comédien mususu, ba bomba musalo et ça na biso mo ba comédien. Toi na 80% il y a ba bêtises sur ça sur internet, ça biso mo ba comédien. Na to lo ba moi. Na ça les casila. Mais en aucun jour au monde na leki na TV na bandi ko lo ba non. Nga na za abaku ki ya makila na bandi ko diembela sila na sima. Non. Na leki na ye to ale makila mo ya groupe Simba bato bazo mema wa mbutu eza bato o bazo kanga bato bazo bato ba groupe mususu o bazo kanga na ba wona Simba nde ba créer ba bêtise nyoso membre monté ya groupe Simba eza waza na famille bote waza na baku yelu la travail na ba aza pas et pas sila et somo na lula ya no ba n'importe quoi na TV. Et ce moment Alain, qui na TV, aye ko no ngai naza famille bota na soutien na belle vikani. Ce moment le bien. La benga ye pas belle qui a joué ça musana balika zoni. Lulo mona qui est passé la jouer balika zoni. So ba tu ya ba famille mususu, nde bazo ya ko mema désordre na famille na biso. Ba oya simasi là, ba lui ba n'importe quoi, ba ni ko kumisa e mam c'est yo le qui so mam ça le nani. Pour biso so zaba na groupe Simba so mam ça leki nani Belleville la patronne yo leki Belleville leki nani peshanga yo leki peshanga leki nani
biso soza bana ya groupe Simba toza tata moko maman moko mutaleki muninga na groupe Simba azate eza ba entreprise na ba créer en tout cas soki ba ko la promotion à ba entreprise na bango faut ba sala mo siko na ndenge mo ya bien base à l'esprit base à la sagesse natala documentaire mo James Kabara zoloba omoni bato ba betelo maboko lelo lobika ba ba finga wana so na public to ba ba sentiment tout le monde a même la stade na ba côté stade match à Renaissance na moni ya msusu joueur na ndenge abeta makasi mais tellement ça fanatique ya Renaissance na ko finga la joueur wana mais na kata mutema na bido joueur jo beta somo donc to potanda ba conscience na biso ata bato ba na plateau de yosabo obo ba na sala la liste na yoso finga peut-être au finga décor mais consciemment conscience na oyebke ba nga finga décor na kosa décor a bon ayebi na kosa mais sikoyo on a dit que ça se peut là analyse tout le monde na nsima ya belle vie tala ba tebelo ba bongi pe mais quand même ba suivi ba so moi lipa de cause à côté super ya si la ndenge moko mais tant musiko ba tout so ba question qui ba de quoi mi balé ba se réconcilier ba tu ba ko ta ba kuma peut-être ba ko ya ba tu ba ko tanzala te ba ko tanzala te ba ko ya théâtre eza le roi football il faut ba fanatique ya Barcelone bazala ba fanatique ya Real bazala non ndabe ya phénomène ouais na JB té eza bon té ouais na JB za bazali na ba groupe na bango ba groupe musical na bango so bango so bazala ba groupe té bango za ka chaîne ya télévision ba groupe té bazala esika mo ba répétera té bazala ba acteur acteur uniquement ya Belfi azate otanga na nani si la acteur ni yo acteur oyo aza uniquement ya si azate mais la BCBG on a Rio aza musicien uniquement ya BCBG au moins la Kalouja aza uniquement ya BCBG au moins côté pas ouais au moins ba faire ba nani ba saka ya bango au moins mukolo mote faire à longwe ake ko bete pas aimer boire maté azala kaka pas wera siko bango so ingeza la bongo basa la so ba groupe na bango you know oyo aza acteur na nga ake jouer sur sika mo côté wana siko au moins no public on ezaka ya bango aussi yebaki public ya Simba et soutenaka SB public ya Simba et soutenaka Belfi public ya Simba et soutenaka Pécham tu comprends vous avez pas apprécié tous na logique au moins te bien nous allons au centre de polémique bien pas apprécié ya wana tu le voir vous êtes au centre de polémique voilà parce que tous au top pour Simba ça au top ba ku bébé pour les gens qui sont là, biso pe, avec le groupe Simba, il y a peut-être et pas grande sœur à Dinana, il y a quoi ça va conflit avec Dinana. Abimisa bano makele de kaka bino groupe Simba. Te biso kabate, biso bon, biso parce que tous au top et puis tout tiki, et représente moi là biso parce que tiki to former les portes pour batubaya ba manipuler biso. Ba manipuler biso ça va bactérie banda. Bazo lukande ba cause ba désordre, so ba seng na biso ba comprendre que ba yibi bango moto donc so ba seng so ba fondre bisouté mais bato ko ba yiba bango moto ba créer moi ba désordre papa est bien après lobby au moni exemple peut-être oyo elali mbala moko après moni oyo bango kuna sani ni ebeli parce que wana mpesa bato raison bazo luka ki masangisa bango ko so ba sangana za le point parce que ça la wera na ma récolte rencontre la bango et dans un événement mo ma pesa la makona bango to ba chiter bango ba demander autour té bon total début ya Belvi si la sala mais chama sala Belvi sala la début na ya chaîne mais si le lo o sur le bagnon Belvi ndenge si la tournage na te Belvi si jamais pour ça va musana lelo pende si la zabongo so lula longwe so lula tunaso pour que okitate po ekita po ekufa fo si la sali akufa asa ngasi to shite to shite bezo ni yo ba na ba ndeko na biso wana iba bon mana ba fan bezo na so monde entier ngala ko senga ba grande scène
eza époque na bango. Eza époque na bango. Oui, la JB, tant que ça y est, la guerre na bango. Ba comprenez que ba continuer on va faire ba yo bien ba yo bien. Il y a au moins que les lois oui la JB moi. Ba sert na base amaye. Ah, OK. Donc ba sert na base amaye. Ah, donc ouais ba misa ba musicien. Ba misa ba ta ya bi ba yi maman. Faire. Ah, la fin la JB. Quand dans la maison. Ah, après tant faire le mot. C'est à moi fin na pe oui. Amour n'a pas moto n'a pas rapport à ça il peut l'on ça peut moins succès hein c'est pour pas faire la fête bah ça la très attention bah il va surtout pas bien mini ba journaliste comme le boya ça biso salini biso to yaka non c'est ba journaliste en tout cas la profiter pe na musala ya média monde entier journaliste yaka a ti moto pour le salini bon puis ça m'a cambo ça katina je vais aluka ba information a pesi ba information je vais t'amener dans toute ma question ba to ba dabiso na toute la question sage pour bimisa ma cambo ça katina tu comme ma belle ça ne ba to ba za ko bimisa ma be ya ofinga et l'autre on en est à moi pourtant bien ma belle ya bino c'est ça faut le baquer ba to ba finga c'est ça à toi na osenga ba ser ba za mayele ba ti espace te pour ba ba yi ba moto moto akumisa lelo sila moto azo lekala na TV pour afina président Lombe afina rasina afina rasina so lelo siko tama azo fina papa ya sina so ki mamsa tiki ye asama be si réellement voyez mams au fond ya ye moko atindi bato wana te me bato bazo fina tata na ye en tout cas mams avec beaucoup de respect grande sœur benga bango batika mais soko yebite en tout cas benga peka bango lisusu batika monde passé de la fois bengi si bango bongo a bengi si bango bongo po basura et aussi la té là je te dis frère et aussi la té moi pour un problème on y a ceci là hein il faut belle vie à lancer message dans la famille libota bino boza ba vrai à belle vie calme pour finir pour ça promotion va finir la mission so au moins intel a joué ma bé au sali vraiment que pour tout ça to bonisa tout ça promotion va finir la mission tout ça pile mam spé de son côté à sali pe bongo au moins que Moussa il va avancer il y a moto comme à niveau ya ba Nigérien que pour toujours ba luka na ba poto oyo il y a moment ba Nigérien ba zo les gars ba biso ba beta ba 1 million de vie espace à 2 jours mais biso faut ça va finir même bimba pour ça 1 million pour la communauté na biso et autres sont na ba bêtises on biso be to fonga na miso to ta la communauté na biso te ba peut ba freiner biso ba on ba yo kabola biso ba ko na ba fani ya belle vie ba ko ba ko o ba kabola biso na ba on ba kabola biso donc biso ko sa musa so na ta na linga o sali musa na yo ba consommer en ba burkinabé et pas ba ivoirien et pas ba sénégalais to ta la biso na ba congolais pété ko ba so na ba bêtises ba on ba ko mi musique na biso lelo fallait mettre sur la photo de la communauté na biso lelo pe comme sous balai balamu de comme non total la ressource ba travailler sur bona de ba ko ma sur biso donc on dit to nous vivre pour na bango o musala théâtre eza basé pour na bango te to ça pour na mukili mo mettre la biso so ba ko ba tala biso ndenga bien batala mais so ya no ba ko tala mo na ndenga ya mabe to ba patika la bango merci na moto tikio ozati ka moko ba tsasuka non na seni kaka na ba vrai o baba ba fana ba consommer théâtre en tout cas bo soutenir de ba œuvre na biso bo landa ba vie na biso ya libanda te bo tala musala to ya osala matambila alors quel jour on la na to va na caméra bo to olia to beta masolo famille na biso non mais to va na devant caméra to jouer to sali makambo ya théâtre ando a théâtre ba mo na biso ma mususu te so ba ko posa na objectif na bango ko ba tala théâtre ba ko be ko landa ba mususu e concerner ba moté mabende ya mwana ba fanatique botika la théâtre comédien petit kala na théâtre yaka jouer tika ko kumisa moninga na yo tika ko simbela moninga na osal tika ko ya ko sala kijalo na sima moninga na yo sa musala na yo te yaka ba 3-0 action jouer et si ba ko zongi ozumbo na yo le reste tika la ba sankara. Merci. So that Sankara, tu es Sankara. So that comédien, tu es comédien. Tu es ce sont là où la paix c'est 145 mois. Voilà, ça n'a pas de parole.
Si vous avez porte-parole, il y a un tel qui a porte-parole. Si vous êtes comédien, c'est la moussa, ici. En tout cas, merci Nabaye Bolanda Kibiso, Toyaki Awa, na répétition ya groupe Simba, et ça qui soit appel, il y a groupe Simba, Badouba, ça qui n'a message pour pas ça, message pour le Kabango, à propos pour être pour le ils ont dit Bango, mon bonhomme, par rapport à Makam Oyo, et ça qui na réseaux sociaux. Merci beaucoup, sauf que ça sont qui dans la bientôt. DiCaprio. Ça va? Benny. Ouais, ça va? Comment nous autres? Naye na nzili awa naza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui aller retour oui okende besoin oui tika supposa na Sainte-Thérèse le ciel elle lui dit comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si, moi, exactement. Mais ils ont ici, il y a Kubunga. Service. Ponctualité. Respect. Et puis, bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicide. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomoïne de l'Omaïlemo. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutego le guaté, on se trouve le mobile. Il y a un gros JB service. Et Zakaka, on a qui ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamingité, Mokili Mabimba, Abilo. Donc, à longo de Bishop Pili, il y a Makambo et ça qui 40 jours, mais au moins la contenir, ça dit 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va me la métier. La métier, la photo. Place, il y a série, il y a Kotabilo. Et ça, il y a José Baïla. Cyber-service. Et ça, vous mettez avant toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Alors, bonjour. Bonjour, papa. En tout cas, tous les signes ya kutabina kata répétition ya groupe Simba. En tout cas, et c'est moi tous années qui comme on groupe Simba toujours en forme malgré tout le monde a vent ou il est qui na kata groupe Simba. To lingi to ba osali combien de temps na kata ya groupe? On a 15 ans. 15 ans d'expérience. Voilà. Au banda théâtre avant ou peut-être au banda théâtre na kata groupe Simba. Toi kuputa ki na kata groupe Simba. Ozaka la bienvenue, tu as un test. Mais tu as vu que nous avons une école, so il y a une si kaza na mo ablo basala. Oui. Mais ils ont été que pour na to yinana, ils ont famille pour batandingi ndingo zalé. Ils ont ndinga mabete. Pour tout le monde dans le groupe belé fait OK puis na bo bano nya tout ba bouton. Bano quand ba problème hein, voilà pourquoi toutes les questions. Non basala. Bon, est-ce que tu as écouté dans ta groupe Simba, tu as na basi, actrice banane. Nakuta Maman Sila, nakuta Maman ici, nakuta moi battu Meta, Aziza, Marina, Lisa, moi battu belé. Bon, remarquez le quoi impressionné, ils ont pas de respect au bendéré, pour la monnaie. Allez, tu n'as pas maman. Nous avons benga si la maman. Mais nous benga paix dans maman. C'est ça mon problème. Moi, il faut payer valeur. Voilà. Ouais. En tout cas, vraiment, c'était impressionnant. Hein? Vraiment, comme on a. Pour nous payer ça, respect, on a c'est bon.
tout le monde a kata groupe Simba makambo l'équipe bele bino ba na groupe Simba vous allez à la une dans monde à théâtre bato musu bazoba ke groupe Simba ne mte kota désordre na kati ya ba polémique ozoleka yutango zoyoka biloko nyonso impression ezali par rapport ozoyoka comment ndako olala te moi va pas sitanga kezaki groupe Simba esala désordre na ndeni comment est toza boy ba journaliste ya on le ba toujours que moni ba vraie matière obino le ba ki bozala ba matière bozala na ngote obiso moto mi yebi ndeni tomi yebi biso moko bana groupe Simba ngo tozomona bino bana groupe Simba tozomona ba polémique ezalaka non polémique ezalaka te non bazoluka ba polémique eza ba fan eza bana groupe Simba te biso monde tozabo to yebe sika nini to uchi to yebi veme sika to uchi to ko sala semblant te ne tozan biso nyonso wana na ba yaya na biso o ba kombo déjà o bazala ba chaîne ya minene o bazo kotisela ba chaîne ya ba YouTube ba mbongo na ba kombo wana to yebe sika to uta ne sika to komi to ça semblant te. OK, yo quand même tu dis que vous êtes marié bota oza na bana na yo tineza boko na bango osuzatan lelo ke ndengo za wana omoni ke mwana na yo patana mutu mo akote yo afingi yo alobi ba petit po na yo mama azamo amabe déjà ni na zabo na za bana na ngande na boti bana nga boye bayebi pasi na nga bayebi esengo na nga bayebi banzala musuto lala na bango po lelo mwana nga komi ministre nani nga wanga na nga mama non eza makambo esa makata groupe Simba ya voilà pourquoi mina kata groupe Simba tomoni ba cook ba sosoli présent elombe tina senayi balobi makambo bakoko lobate mais eloko siko to sali ba enquête biso ba journaliste to ko mona ke moko ya groupe Simba o azali ya ba cook ezali sila mais tout le monde a prononcé pour na kopekisa ba cook a gangela bango ata un mot biso to ba tout so ba ko traiter ke yenda sima la bango yaya soki ye azana sima ya ba ne bazo finga batu ye moka yebina nzambe na eti déjà ta eloko abozo le kande batu wana bake ba couple mutu bazo finga oui yaye fa le kana TV aloba pour mutu loko abatala moni papa biso aza mutema munene eza batu mususu bazo loko ke président loba président ko loba la bino neti nini oke président makambo eleka kaka na simba ya bana na ye na bana na ye aloba te. Tant le président bengaka bana na ye azoteya bango il faut aller na TV aya kolobake na oto ovandisa intel o pona pesa bango conseil toni kolo président aza na famille na ye à part makamba théâtre tokoza te charge nyonso to banopesa papa bato carrière ne banda carrière ne banda kasi konne bato bani bapekisa ngo respect oyo azalaki nango na bagroupe salongo wana siko respect bani bakwesa oyo aboti biso bana tokomi na ba TV nde ba fan na biso la bana kubaye bano manquer président non bino parce que bino bana bolo bateta ba finga pala bino biso loba te to ba touro to loba siko yango dans yango de loba lelo to loba atu yango la biso oui yango to loba a papa na biso to yebi ne to ba no souffrir tana ba biro na biso wana emso to la ba mbongo ba transport mais papa biso emso to bima azi ba mbongo apesa biso to ba transport emso ko bensa camarade ne aye wana emso bensa ka wana na restaurant ma koyo ke restaurant avec bana na ba na bureau biso ba mbongo na ba pesa lelo po papa ngo ne na vandi bo ata ne na zami so na wuti pe so na wuti voyage na ko yeta na yenda kata chemise pamba te esa na te papa pe chemise yango muto alo ba ke chaque fin du mois e ko kaka avisa ki alo so avi nini bwa ke tika président ndako ndina so lelo toza ba to tamboli moka o tamboli bo ba ke référence na moi na Simba na moi ne lombe to fingise poani to aba mabe eloko pe misiko président lombe kama bazin wana nga na yebi yango te etani nga te na yebi yango te siko so bakamanda ko zo bima libanda seki mutanda mutabimisa yango mutanda ko mutabimisa yango siko lo ba condamner bino mingi ke bino bande président lombe ba soso papa na bino bo fa kama bo lobi ke papa to sa to loba kayango to lobit photo lo basiko to lo basona bandeni il paraît que ba tchebino pression yango bino utembo lobi na mo tchebiso pression yaya neti nani vraiment tchebiso pression puis balobi kuti ke bozo banga ko loba to banga nani
Baton. Oh, mutu na mutu azaka na ndako na ye, mutu afutela mutu ndako azate. Mutu akinolia na ndako mutu azate. Mutu na mutu asa vie na ye, azala patron na ndenge na ye. Mutu na mutu azala ndenge na ye. Mutu abanga mutu to banga ka nzambe. To banga bata mukilité. To pesa mutu na mutu na respect na ye. So za yaya to pesa respect ki yaya. So za papa to pesa respect ki papa. Mutu abanga mutu azate. Ezate so muni mutu avandi aoloba te nda azoba. Azoba te. Azoba te. Ok, Arlette, on a dit vous avez un message nous c'est pas bâtir ce monde entier qui mon a elombe sukar. Message eza kaka, ce que linga Arlette. C'est qu'il faut respecter papa nanga. On a vanda kana ndako, oyeba ngati. Oyeba kangati. So lelo oyebi atana to naza na defan. Na defan na oyebi nga pour la président ngelo. C'est ça. Ok, merci. Les torchons brillent na kati ya groupe Simba. Na mutu na weka appel ba mira tout ça pour ça na yo ou na répétition. Tout ça kama nguluba. Lelo na je pense que bon na groupe Simba la kata répétition bazo répéter mais malgré bazo répéter. Baza en passe na motema. Papa la bango et le sukari a fingami lokola le monde a fulu. Olobi baksa? On doit jouer. On doit jouer ah la mo lokola roule na bandaka na. Vous savez combien d'état ta groupe Simba? Bon, moi, à côté groupe Simba en 2015, na salara juste 1 an parce que na comme na zemi fait na bota donc na bima qui en dehors il y a mboka ndé na yo zonga na 2022 awa. Aux a souvenir ni na kata groupe Simba déjà na kota au moins peut que na elo oyo déjà de groupe Simba. Bon, na groupe Simba papa zora mona nyonso le quoi mutu nyonso. Groupe Simba ko ya lelo ba traité yo même manière ndenge bato kala donc ko kaboneza la raté ba mutu na mutu ba tchaki na place na selon ye mais avec respect. Okay. Donc voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Par rapport à Makambo et tout au monde na réseaux sociaux. Ne ba ça colle papa na bino. Président Lombe. Mais bino bana président Ngozeli bolobi le côté. Oui. Bato musu ba la président Lombe bazo banga koloba. OK. Pour sinoter droit de réponse vous avez attaqué bango. Ayebi muzo banga. Bo banga pas ba finga pas la mini muzo ko lobate. Voilà pourquoi yo ta muzo ba finga pas la bino. Et surtout papa sali ki le ba yeba yo. Au moni marambon Eribandaki. Président Abandaki déjà au exception dès le début. Voilà. Parce que les gens genre n'a été rôlé quand on a une mission bisopé tellement to la taille dans nzoto to landa toujours exemple naïe. Mais to comme on a et comme une bêtise. Trop c'est trop. Neti bato ba finga est-ce que bango bana noko koleka biso. Pour ce que tu as fait mbanga na biso peto bando finga na tongo midi poko neti nga bonako so papa pesa na pa permission. Non luka basala be mission na lukina basi na bango na lukina bana na bango. Oh, yo kasi na baso na tem na vente na plateau na ko finga mututi. Bon mo finga président Lombe noko tiene na ba finga Nigeria ba moni ba papa ba chief wana ba kalaka to bando hôtel ba nini. Camarade ya ba senzi wana te o ba on le kaka ba on le barabizoba. Non. Président Lombe aza mobile à mutu. Aza papa ya batu. OK. Et ça te pour la biso, to bambela pour la bêtise, non, vous éviter pour la buzz, je sais pas ce qui va faire là pourquoi. To bamba koko c'est papa batu na buzoba. Président Lombe a géré au moins bateau ba ça des heures dans les réseaux sociaux. Ba la mineur, ba majeur pardon. Moi na débat ça té. On comprend. Président n'a pas si parce que il y a encore le babi n'a vendu si un tel n'a tourné qu'est-ce qui ne va pas. Il y a le but problème exacté. N'a vendu si un tel n'a tourné qu'est-ce qui va bon si comme et le mot zoa bango azoa passo la bango ni tema ani se makambo ça kati na bango. Mais arrêtez. Et président n'a pas si dans son vendu la présence sur l'année au sentir que on a tellement humilié de façon dont pas possible. Mais c'est pas inquiété. Avant ça, bon, déjà, sur ce journée, pasteur de la foi courte, il y a mon fouka mon seul nzambe. Au moins, dans l'interview, maté ya papa on est. Ouais. Aboya qui ko le baba kamso parce que mon seul nzambe. On y a mon qui peut-être katina, on a ba parabole. Ade loko so bo continuer ba côté ça mabele. Donc, on a mon ayoki. Ba ça ndi ba mon on peut mon ayoki te ba continuer ka bon mais ba tika président le mais. Alors gérer ba na mikiti ba ni kolo. Ba
mikolo bakobota mpe bana ba 20 ans, ba 22 ans. Président camarade na bango te donc arrêtez parce que toko ndofingana. Yozo ba arrêter. Batu wana basalaka na ndaku bazali batu ya mwana ya président Lombe. Yaya na bino azawana. Je peux comprendre. Batu basalaka, OK. Oui. Bakele balo maramwana, balo bana kombo ya bakuku. Babakuku ezala mukolo nango oyo azali visionnaire nango s'il vous plaît. Oyo azali président na bango, oyo azali baka bango. Voilà, mutagera bango. Ayebani, yoko yebi. Quand même, siko tango zonga siko yaya na zo lobelo oti. Mais c'est qu'il n'y a pas comment peut s'accepter fin à président Lombe parce que ceux qui si la loi leki na TV alors bibotika président et Lombe donc c'est na bêtise peut-être botika donc ceux qui y a zo sala hote c'est que alors c'est que là-bas fin nani président na ye monto a gérer pendant sous 20 ans hein au lieu qui mon colonel Lombe on a parabole aussi là on va saler la bino donc ba capable. Mais c'est capable d'avoir ici presse et tout, à salle conférence, à péter si c'est pas normal. Comment papa beaucoup de filles, la facilité, et le masse de arrêtez. Maintenant, vraiment, monsieur qu'on finit dans le film. Pardon. Tu vas le film. Comprendre, à Souki. Ils ont raté. Ici, ok, peu importe. Bango nyonso ka ba mwana kaka o ba ya ba voti ba bioni ba liboso o boye to bofa na non bino ba mwa o bofa na président Lombe ba mwana na ba nia ma ona biso to fansi bino bongo to fansi ka bino biso libo fansi ba botika kombo Lombe amunina atata batu asa mo banya batu faites très attention. Pour nous, nous avons essayé de faire poto nde ba finira trop parce que ba bi ke awa ba ko ba ngapoza ko la tatouage poto pe bokeba tona ba relation pe na poto ko ba na pe mukisa bi pe mama ba ko beta na ko ba combattant loko eke na musique bon c'est que na théâtre to ko tsa pe bengo loko bi ko za la kuna ba o ba za aba pe sa ba matière bo finaka donc to ba ndanda pe bi na poto relation za to bi na ba tu ba meti sa pe ba tu to ko ben na pe e ameni Madison, na Paris, Junior, dans la boutique, attention, faites attention. On dit qu'il y a un rambo comme et comme tu as un air fort. C'est quoi le honneur? À toi, vous comprenez, moi, ça c'est l'équipe. Moi, on a kangé zate. Je m'en doute dans le bas. Eh, on a le cas, ça, non, que l'on n'est pas si. Hein? Donc, si on va dire, tu vas sentir que Asa choqué, il a mal. Bana yomo kaka ele ni na wazanga sila na so atema mama no sila ba biso atema mama no sila pesha makutu na nzimi kuteke azaba makambo ba woni na ba cha trouve so ka ba tele ni ba lobi liloba o mona ba bêtise no sila sila non sozali pas parce que président Lombe atenda ko jouer na belle vie na peshanga pe peshanga postal bi que no na papa na ngai président Lombe artiste comédien. Président Lombe a bien prévu, a acteur, il y a belle vue, a acteur, ce pays en anité. So ba bengue place, à tel binana le soit bengue qui joue en tournée, bon on peut se cacher naï. Si vous souhaitez tourner kuna, et c'est normal. Mais surtout ça la rabat banini, bon ça la penal nini, bon mon papa chéri, mon papa chéri, au moins ma fille adorée. Si quoi, soit nous allons le bon non, mais c'est le cas. Hein? Ce qui est le bibon, il c'est le cas non. Mais je ne sais pas, mon de toute façon, attends le bibon, alors bien en cours. Parce que papa n'a pas à moi, n'a même pas l'ingaka. Et c'est problème. Ce qu'on a, tu m'as dit, il y a raison sur ma vie que Billy Moussa qui réunion, n'a qu'à un groupe Simba qui bon ici là, si que si là suspendé à Longwe. Bon, tout ça les réunions nantes. D'abord réunion que ça la mana, comment on a la répétition t. D'accord. Demandez que le bas par rapport il y a ba makamboué les cas comment tu peux trouver solution. Wana communauté de vendre à présent vendre mon corps y bandé ni en salle. Ce que c'est qu'il y a Longwe. Problème pas. Alors que si il y a répétition même ça y a raté. Sur le problème était. Si qu'on a le bien
makambo yango ezopela azolobela kote toyeba te toke wapi voni peut-être papa a se décharger na ye ayebisi bato ke sila na nte do baza sina coupe simba te comme ça soki bizobe oyo ya prêt baepargne elombe élément nyonso baloba biso toona posa nini toona posa aza elema oui abene elema oyo babengaki nani messi oui aza vraiment elema ke voilà so pena bacomédien batelemi pena bonomisa ye wana abundela groupe simba mais soki moto epele bazobakisaka pétrole baobakisa il faut ebomana wana eza nga te moto funa décide wana eza comité moto décide na président ye moko mais eza te ke tosalaki réunion na répétition non réunion seulement non na répété parce que toana bana sika baye makambo quand même makambo mamsi bakolobela ya liboso ya biso nyonso te quand même. Ok, mot de la fin ezali pour l'interview lelo. Bon, mot de la fin eza mais on sait avolo bangona nukitana na pala moyi nga na chauffa kana ramka kamba mkente na chauffer soutenir na chauffer c'est bon. Bon, toza mikolo mwana mukaza te biso so to ba maman to ba papa to na ba famille to na ba bokilo moi minimum un respect wana elombe babandi théâtre kalaba to babunda ba théâtre o lelo bato bobanda kosiama nango bobanda ofutela bandako ba luxe banini bato babundela théâtre eza bango donc baza quand même ata mo minimum un respect na mukie maman babakuk so avandisi babakuk na ye bambwa wana bafinga elombe so avandisi bango baotika parce que yenda za la base surtout tu vu famille libota so evandisi bambwa wana obaka ofinga président baotika donc arrêtez basi biso to basi bo mibali to na mibali so bo telemi biso pe to telemi en tout cas ndimi na ngate ke ba obeta pe biso so pe to chepe relation pe na nje bo ndimi na ngate ke ba oleka donc bati ko mona bato bazoba elomba na bana bati ka vraiment ba to bo maman to biso pe to bo maman to comme ça to continuer makambo la bes mo pesi ya moto to pesi to père moto te oza moto na poto je o mona ndenge ba poto so to bito pelisango bango théâtre basolana bacombattant so peut-être penser pena moto na ndenge balibanda kuna bako bandokanga pe bango beta pe bango ofili mutu kana poto wana yango yakoza kuna aba okangite babeti osiko kuna ezali surtout temsi manduki vieux, merci beaucoup. La on a pu se poser le même mot, en tout cas, papa, courage. Toye lelo na compte ya émission renvoque toye awa na répétition ya groupe Simba toye ko visiter bango parce que ça n'est de trop par rapport ya groupe Simba. Tomoni icône moko pas ali awa Zidane tomoni na kata répéter tomoni peut se répéter vous allez moko groupe Simba vu makambo zo les kana réseaux sociaux je pense que vous allez ignorante na oté tout comme on a papa na biso Jean-Paul Mayata asali annonce sorti moko médiatique oyo alelisi bata fukami réunion salami raconte ça plutôt pour nakaka deux personnes ezaki pour na sila na belle vie abiba yo kana impression na yo par rapport à ça. D'abord je dis un grand merci à la pasteur de la foi ndenge nzambe inspira qui pour que asalisa biso ngape na saki message wana basenga ke 30 secondes on a pour battre nous voulons la paix. Encore merci à le patriarche maître Lombe Soukari, le roi du village de Kokambala, où il y a papa Nabiso. L'impression qu'il y a vraiment, il y a bien été, parce que le climat est vraiment malsain entre nous. Comment tu recommandes un niveau, on ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe au juste? Toujours il y a les soutiens, toujours il y a la mini, toujours il y a vraiment, comme on a un maître avocat, un intellectuel, monsieur Lombe Soukari, qui va manquer. Biso moso ya msusu tozo vanda pour tozo kala. Papa na biso na noise intellectuel. Toko ya kati to banda ko fingaka, ko saka ko lobaka n'importe quoi dans les réseaux sociaux parce que nyonso est comme dans les réseaux sociaux, ce qui n'est pas bon. Vraiment et le quoi les réseaux sociaux to mettre un peu pour recadrer en haut. Communauté congolaise de partout, to mettre un peu pour recadrer réseaux sociaux où on a mis ça nyonso biso ba artiste pour ça là. Il y a pas que nous les Congolais basa ba artiste. Artiste basa monde entier. Pourquoi kaka biso ba problème les autres à la paix ya ma paix. Il y a des gens où baye ko lingala, baye ko la mangala
à partir de jeune biso ne pendant pour jouer bayebi mangala maintenant tu décevoir tout le monde toujours décevoir tout le monde dans le comportement na biso bato bazota la biso toza sous na valeur te tokomi kaka donc tokomi kaka bamona biso kaka bato bandoko respecter biso bando linga biso bando sepela na biso baboyi bino parce que ezande bino moko nde butu bobandi makamabe question moyelinga tuna yo et ça l'a déjà que joie na SB. Oui déjà. Combien de fois? 3 fois. 3 fois. Na Belleville TV joie? Oui. 3 fois. Ok. Na tuna question na parce que na ebi que po yebi banda ko na mibale. Très bien, trop même. Ok. Siko comment na lelo baba cook. Basta sortie médiatique moko otoyebi balobi ma bemingi ya Président Lombe. Ba sokoli penalty na niveau moko eta pena que Président Lombe a regretté non makasi. Mais tout le monde bino bana Président Lombe. Ata moko ta saki médiatique sortie médiatique alo ba pona papa na yi. Balobi que non bino bana bino pe baba na Lombe bodo sepela nande ba fingi papa na bino. Voilà pourquoi bozo banga koloba. Bon, biso soki toyaki te parce que biso eza éducation oyo elonga azopesa biso. Toboye koya parce que soki toye eza lokola tofoncer totindi batou parce que même dans les abakou là il y a de vrai et de faux. Au moins batou mususu baye tout le monde sont pas abakou de syllabisal. Mais comme je peux te donner un conseil le konanga moi si nzambe apesi pamboli vraiment saisir opportunité na yo va de l'avant. Vraiment, il faut là qui est à Bakou, qui ne l'est pas. Parce que dans la Bakou, il va salir l'image na yo, que au va noyer yo. Soit disant que baza Bakou. Ça c'est entre parenthèses. Nous sommes au Koyate, zone ça. Parce que papa, on voit monsieur Lombe Soukari, bon, il est un type calme, et puis c'est un type généreux, à minimiser ma rebelle, à minimiser moi, laissez tomber. Alors, on a dit ça bon à chaque fois. Mais si on est de trop, tous les bateaux, à m'occuper, à la classe, à la banane biologique. Oh bazomona lelo papa na bamwa za la sali bo biso pe bana na ye na biso bana artistique toujours ko ondimate ba sali papa na biso bo à chaque fois qu'est-ce qu'il a fait de mal, c'est ça le problème. Question de Zomituna, qu'est-ce que monsieur Lombe a fait de mal na kati ya makambo wana bana makambo e bandi si beaucoup tena Président Lombe à chaque fois c'est notre papa. Bon tant vous moi ce que papa na bino za rapeti papa na bana bafanda basolaka réaction papa et Lombe zaninto comment na façon ninga zalaka liboso avant benjir wana ya na après benjir wana bon ego ça les bien té aza mutu aza humain ego ça les bien té et ça les bien té vraiment il faut arrêter botika parce que au boti dès to le baka dit on a adage le baka na biso ba au boti bana oboti motema bana te akokota na kati ya mitema na bango te pour que akene akokoloba est-ce que vous croyez vraiment que depuis la guerre aussi si on peut l'appeler comme ça la guerre oui c'est la guerre vraiment oui puis la guerre depuis ebanda vous croyez vraiment que ndenge papa Elombe azalaka avandisa bana te asolola na bana te apekisa bana te hein bokanti vraiment avandeka croiser maboko bana bakende na niveau bazokende vraiment eza problème bon moni soki et comme il a posé une question mon pote de l'eau fini poser Lombe pourquoi est commis que pasteur Mayata a sokola maboko vous avez compris ce pasteur ce que tout pasteur a sokoli maboko c'est que le président a loba combien de fois je sais que le président a lobby alembi il y a un même pasteur à maudire parce que surtout le langage il y a pasteur de la foi à maudire biso alobi mabe pour la biso apesi biso charge alobi ali na théâtre siko hier bano ko ya ko jouer apesi biso charge wana hein à maudire eza charge ya apesi biso eza ko makam na bino ba comédie ko ta souté siko musala nzamba tika biso donc tiki biso libala parce que batu ba lobby o ba ko ko loba ba lobby ba intervenir ba sali tout mais eloko ni na mozo sila te qu'est-ce qu'il y a au juste ou soit tout ça l'année même ça fait loko bon bazo là comme ça makambo ke so ne biso to lobe a makambo wana te to lobe on a Président Lombe vraiment il faut arrêter bateau bozo finga Président Lombe il n'y est ou rien mais c'est un père avant ça déjà bana asali au papa sala ya ko moni ebimiti libanda pasteur de la foi pe asali oye akoki ko sala je crois que bomona ki kaka libanda
Et ça une dérapage moi ça m'a sur les bandes. Donc dérapage ça m'a qui nani? Il paraît. Il paraît ça nini? Et là nini non? Ozaki wana. Et là nini? Ozaki wana. Yo mto bimisha. Ozaki wana ozaki yango. Donc c'est pas la peine de ofinga pour voir président Lombe azana bana ebele de tozaboy azana bana ebele. Vraiment bo tika président Lombe. Toza mikolo biso nyonso. So na osali kamna ebele on osali. So na boko yoka na boyi pe na ebitina na zoba parce que loko de kitika ezati. OK, merci. S'il te plaît. Pose-toi. C'est ça. Méchant, s'il te plaît. Allez, l'eau. Qu'est-ce que je fais pour écouter tout ça? Et tu ne joues pas l'année. C'est la... Nous sommes moins sérieux, madame. Hein? Tu es moins sérieux? S'il te plaît. Ouais, ça, moi, je n'ai pas honte. Je vais venir à foutre un chic, tiens, comme le niveau à comme nous. Pourquoi le fond ne pouvait pas être si... Non, ne pleure pas, sois calme. Déjà, il t'a dit les cérémonies ici. Pourquoi vous? Qu'est-ce que moi je n'ai pas fait chez toi? Rams, pose-toi. Mon Dieu, tu n'es pour rien. Ce sont de sales vies. Combien de personnes m'ont interdit de t'épouser? Naro qui va monter dans la Bible. Ne m'écoute pas! Rams, pourquoi alerter tout na flatta? Hein? Pourquoi alerter tout? Moi, je ne sais pas. Je suis désolé, moi. Ils sont les qui 40 ans. Mauvais, c'est... Oh, putain. Mets-toi. Non, je suis déjà... Mets-toi. Non, tu peux sortir. Oublie. Tu peux sortir. C'est bon. Petit Nama. Oublie tout. Petit Nama. Je vais aller te ici. Appelle-moi chérie. Mets-toi. Pourquoi ça va pas le Sois bien là-bas. Sois bien là-bas, petit Nama. Famille, on va pas te prendre la tête. Non, on va discuter. On connaît la tête, parce que ça nous m'a volé la tête. Sois bien là-bas. Sois bien là-bas, j'ai juste le cadeau. Sois bien là-bas, petit Nama. Là, on fait la suite. Après, les remarques naturelles. Dites à la gens, maman Mbeki, Gillian maman Leki, ma préparatif à mariage, il faut savoir programme d'invitation, tata votre invitation, invitation qui est venue, Mbeki et Oko. Ouais, déjà. Outi flat, vie maramomoni, yara sigolo. Biloguna ma préparatif, pour le magambo de l'Iba de Sake. Rams, on va prendre les choses. En tout cas, maman, autour la cadeau. On a pris nos cadeaux. Bonjour, on a mis le bon mot toute l'année. Relater l'histoire de Ngeli, Boyaïga. Il va parler. Action. Moi, je vais commencer à assumer
défendre ça. Merci en tout, merci pour tout. nini ozoluka mwana ngai ata kutu artiste yango place nyonso ozosala art place nyonso ata mokola libala no nyonso ozomonaka théâtre yaya olongona konono mobimaki awa okekolukamonamakona moni mbete mbete azokanga bafoto ya nini na kati ya chambre ngai nazotindela ngambo mama kokipaka makambo te nazotindela ngambo oyo mwana azokanga bafoto wana nozotindela uze ya mobali na yo Ça gêne. Vous avez appris voilà, tu m'as dit, la veille de mariage, comprends? Même les Yonde Shigol, beaucoup, ba grande, ba yaya, ba préparatif, ils ont le mariage. Au outil flat, au jaune. Comprends? Même les autres. Yonde l'homme, tu as vu comment l'autre a joué. Pour jouer, le tour a été passé à comité, comme ça comité. Je ne suis pas convaincu. Je suis convaincu. Ça va? Courage. Action. On dirait que c'est imité, on dirait. Eh, Patricia, ça m'a malade, pardon. Ça m'a malade. Ça m'a laissé ces bisous là, ici, il est des bisous. Moi, il n'y a pas de balle. Ils ont mis tout le talent du soleil sec. Eh, ils sont sous le fait. Tu vas être des bisous à H, ils sont qui? On s'est souvent qui est tout marié. Ils sont au haut, ils sont dans le balle. Comment on va la manier le cap? C'est là. Maman, vous pouvez imaginer moi sans vous encore du mal. Donc, Maria, on va la baisser, nous surtout. Maria, vous
Maria, vous êtes qui la pongi? Vous avez dit que tu as une invitation. Vous avez dit que tu as une Chers collègues, nous sommes dans l'obligation d'évoluer dans notre vie. Cela veut dire quoi? Pour être autoritaire dans la vie, ce n'est pas question que vous puissiez avoir des grades. Comme preuve, nous avons perdu Papa Tshisekedi. Il n'était ni président de la République, mais lorsqu'il parlait, il avait le charisme. Je vais aller directement là, au jeu des acteurs. Caleb, lorsque le metteur en scène, il vous a demandé de monter sur la scène, qu'est-ce qu'il t'a dit? Que Rams a convaincre été. Et toi, dans la scène, tu es dans l'obligation à convaincre Daoud et tes collègues que nous sommes ici. Tu n'as pas joué. Tu as tout simplement répété ce que Rams a fait dans la scène où elle est qui. Mais dans l'Enyamabé, excusez-moi de dire ça. Le mot, vous en avez noté. Le phrase, vous en avez noté. L'expression. L'expression. Parce que lorsqu'on vient chez la belle famille, avec situation incommélio, tous en a pour ça une personne intelligence. Et comme bref, Roger a dit ici, je ne sais pas si c'est Roger ou Naomi, cela veut dire que avez une copine. Imagine-toi un jour que ta copine là, ça l'a dit au Mabé. Ta réaction. L'acteur principal dans ces jeux, c'est l'homme. Lorsque tu joues mal, j'ai peur que le Mabé. Patricia, c'est comme s'il y a quelque chose qui bloque en toi. C'est comme si tu as des problèmes et que ces problèmes-là, et comme on a des expressions corporelles, faciales, tu te défoules plus dans la scène. Tu étais nul, sauf à la fin ici et leur émission. Tu n'as pas joué. Le moment est grave. Est-ce qu'il fallait que vous tous là, vous allez emporter na jeu au Maria qui n'a pas. Parce que Maria est envoyé na jeu, ils n'ont jamais dit. Entraîner sur scène là. Tant que tu il fallait pas passer à entrer voilà. Elle ne pouvait pas venir en silence en Vandi, Wana et puis Mami sur le Bimaï. Elle fallait seulement répéter même jeu que mette, mais n'a rien pas ma. Nous avons des visiteurs. Il faut bien jouer, incarner les jeux. Merci à Glody. Malgré Biloba Lobanéona, elle s'est rattrapée à la fin. Mais Patricia, je ne t'ai pas senti. Ok, yo ne m'a pas emporté moi dans mon bail. Vous vendez ici à tailler. Il n'y a pas hier, on l'a vendu, on ne vend rien. Est-ce qu'il faut seulement venir au bandi au loba. Pourquoi ne pas faire asseoir ta belle famille, expliquer dans les calmes? Parce que tant qu'on doit expliquer, Maria Zanumba. Bah, tu vas dans le pan, moi, je suis la Zandumba. Ok, ce n'est pas la réputation, la crédibilité.
Chers collègues, merci beaucoup. Gilles déjà le vraiment presque nyonso. Moi il a dit que na Patricia. Déjà elle to jouera sur scène et ça ande ba vie na biso normal. Yo na ndako na bino mta kotsa olela maman yo kuna no tika e aosa na ba je. Non. Ata na vie normale pe no moni ne kono kotsa olela. O lo ba bongo te. Na sepele na ngo déjà te. GP anani ya mari ande ka Gilles lobi na sepele na ngo te. Caleb Kutu yo o jouer le quoi mutu ba komeli yo na papier o tanga. Ni expression ni émotion likambo munene boy yo bala lobby lelo pena mo sa tromper pas oncle na yo mariage lobby est-ce que on se rend compte ben vito bo invita qui sale biloko nyonso d'abo baby si qui na kabo o vivre en moté merci Glody et on a fait na pena na lobby en tout cas Glody azobunda Glody azobunda mais j'ai moins sengara o apesi to sangisi na drame tomati le quoi bango bando pesa te. Donc, pas beau à voir, merci. Donc, c'est l'homme en il y a un drame ici. Soko ça, oya na nenga koya, oya za gâteau indépendance comme le jour on a baké bakati yo baléo. Tout ça vraiment attention. Alors donc toya, il faut s'imposer. So baninga ba l'équipe va jouer les bossons et puis ça biso implice. Il faut que baninga ba jouer, biso to se distraire. Donc on va dire dans la scène. Donc tu vas m'abaisser à wapi. Remarque va passer pour nga ton on maintenant bonus. Merci. Chef, n'a fait dans le vélo moi qui est. Tu vas en remarque, on dit comment jouer dans le banc en remarque. Si quoi de quoi tu vas en remarque, nous t'avons le banner, non le bananga té pour la zone en remarque té. Bon temps pour vendre la kimia, nous vendre la kimia là oui. Merci chef. Oh le c'était pour la kimia on va dire. Effrayant ce salut dans le corps mutu. Les âmes en liberté. À part Nzambe ça va effrayer et coca. Ata sali aveugle. Yo moyo non abimi aveugle ndeli Nzambe coca. Asali bongo. Mais biso awa to ndimaka critique ça va bien. Patricia, l'autre fois ça me remarque mon émission. Mon de baki il donne na yo la sila et mo pe na obinde lobaka au sepela na rosa lwamba mo. C'est bien. Si là a dans la maîtrise ya makambo lo succès. On comprend. Tant aussi la joie succès. Azala dans la maîtrise ya makambo na ye. Akoma ta loba n'importe quoi mais ils ont cadré na jeune. Alors yo osana débutante. Au bandi na sika. Osana biloba lo baté biso wa imongo ya bongo. Ndenge bato ko lo mutapoti na ndako na bino zo le yomba moko ono azokosa na ye. Eza na place te. Pour le mettre dans la scène na yo. Zo intelligence na yo ya vie normale. Tiamo c'est bana ko jouer na mo. Mota ko na maîtrise ya scène. Ndo bani soko yiba sila bani ko yiba Naomi papa wa biloba lo bala bango. Ezaka biloba lo baté. Baloba makambu. Baloba makambu eza nzela et que normal. On parle de monoko et palana na face na ye. Alors yo malobana yo ezo pala na terre expression na yo et kabwana. Ya on que non eza la sens te. On dit mambolo ba ya kitoko te. Mais ce que on parle ici à mon expression na yo au moins qu'il soit sens. Pour le moment le ozana novice, zona intelligence na yo et qui mon moto. Jouer par rapport à la vie normale de merci mon frère. Merci, chers collègues. Chers collègues, merci. Je suis Patricia. Je suis Monaka, Gilles Bongo. Patricia soit matin scène à minimisaka et l'euro muninga pesi. Donc muninga koti awa penza. Ataba ocholo bango. Ba eote za raté te o minimisaka ja muninga. Muninga soit énergie, eza mabe, eza leni yamba ngoto tonga. Yo de jobo ya kana yo. Apo koma na ba kwemoro boy obite na kota tango kota apo komika boko mo waya ba komo tuna o Patricia ko lobate. Na joye ba likamba o lobate. Pona nini o sepela kino on eloko muninga pesi yote. Yambaka eloko muninga pesi yo botonga. Biso bata ba rema on est là.
tokotala mpe ye biso ka boyi na ye eloko wana tokoyeba ndenge tokokende na bino lingaka no eloko moninga peso yamba na motema na yo mobimba botongaka kominimiza aja moninga te a bon attendeur au moins tant beau jouer dans mon succès aux amis au moroté moi et tu vois au rose à la haut déjà yo boni ça quelque part au y a dans succès au boy na biso moté mais baninga pe ba peso pe ya bango ça c'est ça émettre na recette ba émettre quelque chose pour recette en haut pour préparer pe yo pour ça nini pour pe ça pe moninga pour j'ai ça ni etonga na tata butu so yo za non oka onga na yaki na ona jouer na ngo donc j'ai aux acquitter côté pour j'ai ça bien il faut uzupe ya moninga et pour tu pe chubio et motiver ce bien sous émotion sous katina yo et bien sous intelligence sous katina yo donc so za na oya yo moko lo yo o ba ko la te pour que uzuya ba ninga au travail mo pe au bimisi déjà au tonga mais ça la bien pour ya ba ja ba ninga te on dirait juste pour enrichir ndenge chez Roger Lobby. Nous sommes au PCB briefing ya Sénat. Bande ko bikela ba Sénat histoire mobimba pe ko bimana. Na ba Sénat tozo sala tozo ke kana façon mo banda to banda ki to ke kande moko. Boko ko mana na 2 minutes kaka bo formuler le mot mais peso kana ligne wana oyo mettre en scène à PCB. Et puis to ke kana même parole ndenge kaka ba pesa biso. Nana na Monique ne na mwe otolo ba baninga musu baza un peu frustré. Toza na répétition. Soko ngoloba Monique est bien ko bima bimisa. So eza mabe na suka basarima. Peut-être na suka pe on applaudir on loko yo bimisaki. Boza la libre ba remarque oyo eza pour ke liboso. Tozo benda bino po boya. Ba remarque oyo e frustré mutu te. Mutu aza contre bino azate. Ba remarque eza pour benda bino. So Monique ko pesa plus par rapport au metteur en scène à PC, Fungwama. Mais ils ont cadré l'idée à la briefing, il y a des PC qui voilà. Merci beaucoup. Patricia, dis à toi. Tous, j'avais dit ceci le matin. Tous, nous avons des problèmes. Mais quand on est ici, au foot du transport, il y a moto, il y a Mitou, donc quand c'est la prince, il y a vraiment dans le premier art, tu dois travailler. Chaque jour, il y a des répétitions, il faut impulser. Il est évolution qui te chez les donc, si tu as même si tu as il faut aussi passer. Aux artistes, il faut aussi passer. Madame Bélé, c'est Déborah monte. C'est le mal, il y a beaucoup de lui. Donc, il va aller à la salle, il va aller à il faut pas y sauver. Où s'arrête? Et quelle est la photo de ton cara? Celui qui nous a manqué de travailler plus que ça. Donc vous devez en profiter, c'est une occasion. Il faut profiter pour saisir l'opportunité de travailler. Awa, jaloux et mouda zala kana été. Kaka scène oyo, nde muté kamula biso. Yango nde mukati mukati. Ka scène. Hôtel té, bar té, chabaté, kaka awa na scène. Ce qu'on convaincre awa et vous permettre yo battre la télévision unique. Mais ce qui a convaincre sur la TV. On va faire la public, hein. Public à Simba, la public intellectuel. Il faut pas la respecter. Voilà quoi. Social, social, à vous la parole. Non, mais vous allez être responsable. Tu charges, chef ke mais nous comme ya sikeza na moté ça comme kala moi les 30 millions ça y est fait ça OK la film bon OK les cheveux
Je vais les aller. Régis, tu répétais pièce pour la manque l'artiste au bazar qui subit dans ta fille là. Quand tu répétais, tu retournais moi quelques tableaux, je crois ils ont 3 tableaux motivali. Tu retournais le samedi. Et le lundi, tu retournais pour l'épisode de Soussou. Et mardi, tout le monde est en arrêt. Quand tu remets ta cité pour dans les 30 jours, tout s'arrête. Ils ont pour motiver Bissot. Pour motiver Bissot, tu as siga. Tu as ce niveau, la mission à Moussala. Ils ont ma bête, mais vous savez bien, il y a un groupe comme Mouneni. Ils ont ma bête, mais ils ont bien. Tant que vous voyez, vous avez un théâtre, vous avez il faut que ça soit fort. Il faut que ça soit fort. Vous allez tout péter. Vous s'adapter facilement. Mais ceux qui voyez, dans mon tout makasi, dans la négligence, en tout cas, et vous allez passer pour la mino. Pour Daweze, alors il y a sa répétition, alors il y a pour Roger, pour Décor, pour Naomi, pour Bisso Nyoso. Bisso Zalate, on a mardi, Batakala, jeudi, Batasalate, Bisso Nyoso doit répéter Ndeye Moko. Donc il faut que vous soyez fort, voilà que non. Si vous voyez, Roger pas m'a dit 6 scènes à jouer, il faut que les forts, on m'a dit 6 scènes à jouer. Il faut que les forts, mais le 30 juin, tout s'arrête. Et bien, ça nous note, on a un mec qui met la voix. Si on met la voix le 30 juin, c'est tout ça. Mais si on met qui met la voix, donc, on va nous faire la moto, qui est là. C'est un peu ça, après répétition, Naomi, Zita, Déborah, Julio, Nzita. Na Lydia, na Maman Arlette, na Daweze, tout est à la même pour 10 minutes. Alors c'est. Comme c'est à la voix. Ok. C'est dans les amis, ça doit servir à la mise. Mama, if love is crazy, love is for me.